force vive ya luozi eza ya kotomboka. Force vive ya luozi eza ya kotomboka. Donc société civile, la jeunesse, vraiment baza ya kotomboka makasi. Et salemika ka lelo le 18 mars 2025 na territoire ya luozi, na cité ya luozi. Bandeko bazolanda biso na poto na France, Belgique, bao bayebi luozi te. Territoire ya luozi ezwami na Congo central, na République démocratique du Congo, précisément na Congo central. Alors makambo nini eleki lelo ndenge bozomona ba image na tieli bino pembeni mebe kolandango nyonso ndenge babandelaki makambo na bango pe ndenge basukeselaki. Après bokozwa pe moko ya membre moko ya nouvelle société civile ndeko Papichu, akopesa biso isu ba détail bokoyoka ye. Alors na kati ya luozi lelo tango balamukaki na bango balamukaki bien. Toyebike na territoire ya luozi, administrateur du territoire Ngoma Losa bafandisa ye parce que délégation moko utaka awa na Matadi ekendaka na luozi, bakenda kotala makambo oyo ndeko ate Ngoma Losa soi-disant abanda kosala na luozi po bafundaka ye na makambo ebeleke bangonde bazoteka piste d'aviation. Donc piste d'aviation bazali koteka ngo pa ya population. Alors makambo ebeleka ka bafundelaki ye yangonde délégation utana délégation utana Matadi ekiti na territoire ya luozi, mais solution bazwaka yango te parce que na tawana gouverneur azalaka na voyage. Yango loko la population ya luozi etomboka ka makasi. Yango bamona keno pour en entendant tika ndeko ate Ngoma Losa afanda mwa muke. Alors lelo banda bafandisa ye, lelo balamuki na tongo bamona kaka ate oyo azalaki suspendi mbala moko aye kokota na bureau na ye. Alors population, société civile, force vive tango ba yoka keno ate alongwe na ndaku na ye aye kokota na bureau. En tout cas population ya luozi ndenge bozomona bino moko pembe na kotiela bino video batomboka ki makasi. Batomboka ki makasi que non, comment c'est possible que non makambo nanu esilite mais brusquement tomoni ayeko banda musala. Yonan osabonete na chaîne oyo, abonnez-vous à la chaîne YouTube La Voix du Congo Central et kosala biso kitoko. Donc abonnez-vous à la place bakomi abonner, cliquez wana, activez ngonga wana pour que banda kozwa biso à chaque moment tant que ça la live. Alors tolandana nos vidéos oyo bomona bino moko ndenge force vive et tomboka ki lelo et puis ndenge tozali koloba boye ate ndenge tozuba source ate azali susu na luozi te. Donc akatsi na butu kaka oyo na kimbemba. Merci beaucoup tolandana nos vidéos oyo biso moko to confirmer nini ezali koleka na luozi parce que bato ebele babenga kingai La Voix du Congo Central télé nini ezali koleka na kati ya Congo Central précisément na cité ya luozi. Alors biso pe to fuyaki ba information yango tozali kopesa la bino pour que boye ba station eleki ndenge nini na kati ya luozi. Alors tolanda ensemble et puis tokozongela bino. Massa. Chef ya délégation yani wiziri bono. Wana yelo kindwadi. Kameni mamoka. Ye mamoto na mama tafofa ntete. Ono mamvima ya kama tutoro tumutuli hotio sele. Boabo, au dizi kaka iniki wa musa complété en dehors ya mama tafofa. Mais kabena na décision koti ntama na kabena na décision koti o bele kumpaka biso mo ko ambao ko ba bezima ambao ko me bezima pona bango
basali musala na bango musala ezito yebisi bango entre temps situation ezaka kenya ezali ye azaka kakuna na kile